Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse. Comment tu as trouvé ça? Alors moi je suis venue supporter mon grand frère. J'ai trouvé ça bien, à part le penalty qu'il a failli rater. Mais sinon, tout était bien. Vidéo de vitesse. En tout cas, Masola Balabala, quand n'est Salara. Yango est raté. Masola Balabala est raté. On a confirmé. Première bille à ouverture à match. C'est Canton Moïne de Di Murphy. Sidad toujours. Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse. DJ Gloire, Potani Makoki n'a été. Il a raté penalty. Ah, 4 passes décisives. 3. Ah, 3 passes décisives. Mais Binde Kosité. Vidéo de vitesse. Et ana mutu mususu nakini pa fanda ta mususu nakini peta msa fanda babumbu mais azo opportunité ya kofanda na Kasenda et a mutu mususu pe fanda na Gombe awa ya komena na mabord po azana ndekote na Sidadi. On comprend les a deux mentalités différentes. On a sauté à Monique alingi ko s'intégrer na kati ya groupe Nabiso ya Sidadi pour ces arofungwa mapona mutuni. Vidéo de vitesse. Na simbembo po mengo na Luanda batoto liambongo fort na simbembo non position ilo kalambo tazaki wana ilo organisation nyonso ye tout na bokasi ya Rodrigo Maema RM ah yeah ba polo eza na ba fondation ba mère bango wana balati ba polo ouais félicitations à tout. Vidéo de vitesse. Monique elle a intégré biso eza la honte beta biso match à loisir. C'est la famille tout la mobilité tout ça la ramène. Ouais moi elle a intégré biso. Ce que mutu pas intégré bino senga sa ni. Contact des autres, va contact des rapidement. Te tout ça Luanda tu va Facebook eza ko luka gloire ko luka ilo talambote ko luka Jojo Dalgo ko luka pe yo ko luka pe Patrick Cliver magayi abeti kuna pe meye pas za mutu Sidadi. Vidéo de vitesse. Superposé na sepeli ata batu bayete parce que terrain oyo bango bazobete na vandi wana nazoyoka masolo oyo ozosola na bato ke tozosepela bato baya ebele tosala likambo moko boye ezala ya bien boye mais makambo nga nasala yango déjà natonisa terrain oyo makasi terrain oyo natonisa yango aller comme retour terrain oyo vidéo de vitesse. Obotoli kaya la poste pe wana frère na ngai ezaka geno absence na ye sali geno to zwaka relève quoi. Ah botoli poste te même pas. Ah soka ya zune poste na ye. Ah, ils ont ma poste. Ah, ils ont ma poste. Ah, il y en a qui ont même moral. Vidéo de vitesse. On va s'exprimer. Ilo. Ilo. Si tu jouais, tu raté la penalty na yo. Frère, au moins na vie, soro que yo mo remisele à ma bé, continue. Pour nga na raté penalty, on te peut singa deuxième penalty. Nzama pambola bino. Na CP na loisir Angola toujours bon moko. Masola balabala David Ewembe. Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse. Di Murphy. Nani? Chéri Bolongo Akimie. Akimie Di Murphy. Oui. Royaume de Lobia. Na maso babala. Alobi yango susu Chéri Bolongo Akimie. Ya solo. Mais habitene bon, solo ngo le roi confirmé, c'est que c'est solo. Vidéo de vitesse. Madame Azate et madame Modo. Na pesi bena mère abali fanto. Toujours yo ebi. Tanga kombona ye. Tanga kombona ye. O maso mère Jackson. Il y a des rêves. Alingazo 6 À la rêve. Azara Liban là. Namora yi. Vidéo de vitesse. Vidéo de vitesse. Quand madame nanga na yakina lifanto yo wana obeta bale donc c'est bon quoi. Je crois vraiment si. Na moi si na. DJ Gloire azaka na moi si na masola balabala lobi yango azaka na moi si.
CG. Napesi madame na rambote. Les fanto na ngai wana mona obeta balé donc voilà. DJ gloire la moi. CG. Vidéo vitesse. Malembe. Journaliste dans le Moka. Enos. Eto, where about you now? I'm going there, boy. C'est bon! Partagez! Yeah! Kende! Yamo! Contactez-le! Yeah! Kende! Moulouma! Yeah! Wow! C'est bon! Compète ça va monter! Yeah! Oh, Clivé, on peut t'attirer! On peut t'attirer! Mille! C'est bon! Kende! Kota carré! Kota! Yo! Oh! Ta maman la foutait au Mouro. Ta maman la foutait. Je dis avec deux fois. Il y a deux fois la balle. Habitez. Ahmed Tete. Ah. Capitaine,
Pas moi, ma tété. Ismaël. N'a pas la remote de la paix. On a capitaine. Voilà. Il a la... Après, on va mettre à solo. Pensa Patrick dit que Pensa Patrick. Patrick a raté.
Bien joué. Comme ça, Simon. Gardien. Merci. Fais ça guichet. Fais ça guichet. Guichet. Oh, c'est Mitch. T'es ma ballon, mets ta ballon. Maman la mboa. Simich, mets ta ballon. Gira ballon, bien. Mets ta ballon, Simich. Oh! Alex. Dama pambola vino. Dama pambola vino. Ouais, penalty. Pesa Patrick. Patrick Sopaye. Bien.
Mana, boa tarde. Boa tarde. Ça va? Ça va. C'est pour la première fois que tu es ici à l'Angola? Oui, pour moi, c'est la première fois depuis bon 2011. Comment tu as trouvé ça? Alors moi, je suis venue supporter mon grand frère. J'ai trouvé ça bien, à part le penalty qu'il a failli rater. Mais sinon, tout était bien. Famille Talambote. Ben, le sang toujours, on supporte toujours nos frères et nos sœurs, on est soudés. Et Yailo, il va marquer ça, c'est sûr. Donc mon frère, je t'aime beaucoup, courage et ça va aller. Un mot pour les amis de Ilo. Courage, hein, courage. Bokoka. Bokoka, courage. Ah, naibika Manix, nanani. Manix, Isaac Kaba Kaba. Manix, Isaac Kaba Kaba, nanani. Naibika Bango, hein. Naibika Bango. Je connais que les deux là. Donc voilà. Merci. De rien. Mana, tu t'appelles comment? Benedita. Benedita Talambote. Talambote, ouais. C'est pour la première fois? Ici, non. Non, c'est pas la première fois. Ici en Angola? Oui, j'étais venue l'année dernière déjà. Comment tu as vu l'Angola? C'est bien, j'ai bien aimé, ça va. Par rapport à quoi? Par rapport à la France, non. La France, c'est mieux, mais c'est déjà bien aussi, on se développe bien ici, donc ça va. C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. C'est pas grave, il y a encore du temps. Il va réussir. Il va faire un but, ne vous inquiétez pas. Il y a encore du temps, donc moi j'ai confiance en lui, donc pas de souci. Un mot pour les amis de Ilo. Courage, on est avec vous. La famille Talambote, on est avec vous et on va réussir. On va réussir tout simplement. Des salutations? Et salutations à tout le monde de la part de nous tous. Merci. De rien. David Wembe Masola Balabala na minute au match Cécilie. Les amis de Ilo na Bajen Union so au bazara na Sidadi. Match Cécilie. Ce qu'on a mis quoi Balabala ezotambola. Na solana banoko. DJ Gloire. Potani makoki na été. Il a raté penalty. 3 passes décisives. Ah, 4 passes décisives. 3. Ah, 3 passes décisives. Mais binde ko cité. Te bina yo te ko tia. Ana ki ko tia te na ki ndeko pesa ba passe. Nata grand joueur, nata pe capitaine équipe. Capitaine pe équipe. Match les Guinéens. Les matchs les bien. Oh, ils ont fair play. Ils ont toi Villa Luanda Mobimba. Ah, Villa Luanda Mobimba. Tout ya Villa Luanda. Pour Luanda des Cidade. So comme si Cidade était le au Ponika Batumo be match ma été Luanda Mobimba. Bata seke le baye. Batu soupe bataki sous informé que événement zali mais pour la prochaine fois au Romona ke Ngombe Rosa. Et les Guinéens. Non, c'est bon, moni mutabundité, mutaswanité. Toi na biso inter, toi biso awa na financier na biso na caissier na biso. CG ouais, CG. Voilà ma seketa la auti kin. Aïga lelo pour na match, Jojo Hidalgo wana donc c'est bon. To pesi poza Rodrigo Maema Mbote, merci pour na Bavarez oza dona Oh, biso nyonso ye yo misi ya papa rapa ye yo famille yango yo donc biso tuka yango quoi. Ba Mbote ma rapide. Mbote na pesika madame nanga na yaki na lifanto ye wana obeta bale donc c'est bon quoi. Na mwasi. Na la mwasi na la. DJ Gloire azaka na mwasi na masola balabala lobi yango azaka na mwasi. CG. Ti batu même tu bata balabala. Et na pesi madame nanga Mbote lifanto nanga ye wana na obeta bale donc voilà. DJ Gloire na mwasi. CG. Par rapport. Match les Guinéens. Match les très bien. Donc c'était la famille. Organisons en famille, ils allons faire play. Et le monde est qui s'est non tout ça, DJ Gloire à c'est la famille. Porte ils allons ouvert pour tout le monde. Ou à Monique elle a intégré Bissot, ils allons trouver un match à loisir. C'est la famille, tout le monde a tout ça la ramène. Ou à Monique elle a intégré Bissot. Ce que vous devez intégrer Bissot, c'est ça. Contact les autres, contact les autres.
te toza na Luanda ti ba Facebook eza ko luka gloire ko luka ilo talambote ko luka Jojo Dalgo ko luka pe yo ko luka pe Patrick Cliver magayi abeti kuna pe meye pas amuto sidadi voilà donc c'est la famille donc équipe ça nango wana te bengi pe ba te pe bana poser pe ba ba sa bébé ngo ba ba participant ko ndingo vraiment yo lobaka ba ya pe donc izara merci dans la grande famille. Merci encore à notre président actuel, Rodrigo Maemba RM. Donc, Rodrigo Maemba est présent à Bino. Il y a Ousami Goudousidadi. Donc, ils ont mérité. Ils ont été s'imposer, tu vends qui te voter. Vous votez Gendeni. Biso quoi. Voilà, couche. Ben moi, je te fais un bon. Net singa skobo ngala koma CG. Yo ka singa na yamba la mona komi CG Sidadi te. Tu vends. L'organisation mo salama, vota batu. Yo CG Rodrigo Maemba président. Et batu tout ça ah d'accord nango. Oui. Ah merci. Ngaya batu baeba. Oui. Patrick, na masola balabala, lelo beti bale. Boluka banga mouve poani. Bon, bato bengi ba jeune nyonso ya Sidadi, il faut ba yaka ba bimsa moi souffler. Et ça va bien, il y a cadre sport, cadre santé. Il y a que voilà. Et les Guinéens. Organisation qui toque au soto longo to kuta na mbala kosi. Tout le monde na mbala kosi barbecue za na tabangulu mam tout ofele, donc ofele. Mamle zo fele una. Na simbembo, po mengo na Luanda bato to liambongo fort. Na simbembo organisation. Non, pozo ilo kalambota za ki wana ilo. Organisation nyonso tout na bokasi ya Rodrigo Maemba RM. Ba polo za na ba fondation ba mère bango wana balati ba polo. Ouais, félicitations à tout. Et mon na ba tutu ba Holanda yo. Non, merci na ba jeune toi Sidadi. Bo intérêt biso ça bien bo revimba susu kito. Os amigos do ilo talambote ba beti balelelo yo moko etake président Kombo pesa yo. Ouais, maman, non, c'était l'équipe bien. Nangona longole sika monga za président te. Président za moko le boss Rodrigo Maemba. RM toujours. Il est vraiment aza vraiment président na biso ya Sidadi. Pour ngape mari de sobeta ozam ba ami ya ilo talambote contre biso moko su pour ngamona za susu na kati ya Sidadi. Ouais, naza besu membre na kati ya Sidadi. Toye na bengisi batunanga mena ngambu na ngai ya ilo talambote na makasi ya venanga président nanga Koko Maleka Petre. Oh, Koko Maleka Petre. Yango moni makambo esalemi boye. Ouais, elongo na ba frère nanga CG na biso Moïse Kimbota azawana. Ya tamsu yem ta koloba mingi. Ilo, bat ba otala yo. Orate Pernati. Omoni ndeni. Ouais, Messi Kouta a raté penalty na Coupe du Monde. Messi Kouta a raté penalty en plus na Coupe du Monde. Ezabale. Et mon abatutu o balandi o lelo. Ouais. Et lora liboso na rosenga vraiment na baya ya tout ya ville. Tozala ini. Ezala te ke ndenge batumsu bazoloba ke non likambo ya Sidadi. Eza batumsu ba uti mabor banini te. Biso nyonso tune toza na Luanda to na Sidadi. Et ana mutu mususu nakini pa fanda ta mususu. Nakini pe tam sa fanda babumbu. Mais azo opportunité ya kofanda na Kasenda. Et a mutu mususu pe fanda na Gombe awa ya komena mabor. Po azana ndekote na Sidadi. On comprend? Eza deux mentalités différentes. On a sauté à Monique alingi ko s'intégrer na kati ya groupe na biso ya Sidadi. Porte za kofungwa mapona mutu nyonso. Mbote nanga vraiment pas ndeko nanga Jean Dimani Sarkozy. Na pesi Cédric Impela, garçon Paris, Hervé Kifwema, bino nyonso tout. Na pesi bino mbote. Équipe na so bana Sidadi. Toye po biso so bana Sidadi to sangana elo moko. Donc toza bana papa maman moko, to kabole lo te. Ils ont match à loisir. Mais bo poli. To poli de 1. 3-1. To bana Sidadi. Likelema ozaka likelema moko. Et mon abatu nyonso batali bino. Na pesi ka mbote ponga na batu bauti ba wish. Bauti ba lubangu. Bauti ba mbrish. Bayaka pona match ya lelo oyo ya lelo na ninga kilelo. Nga Oliver Nzamba visa Luanda na pesi parti Bekam merci vraiment na album masika. Na ma bien na album masika parti Bekam Oliver Nzamba visa Musaka Suka. Ouais, ne ba lobaka na lopoto. Tout est bien qui finit bien. Et bandaki bien, souki bien. Na sepeli. Jeke bien.
comme na Souka, malgré de perdre. C'est chez les plus connus à Cidade. Yeah. Tout ça, ouais, qui est bien. C'est peli. Donc, ça lui a plaisir. Maman, il faut que divertissement, il s'allie bien. Tout ça divertissement, mouké. Oui, tu poli na biso, mais et qui est bien, ça en loisir. Yeah, bien si papa, nga dérange qui yote. Ah, tiens le baté papa. Yeah, masola balabala na sepeli. Il est talambote. On que l'anga comme aller prêtre. Et qui est bien. J'ai vraiment l'équipe dans le kitoko. Nous surtout l'équipe bien même morale. De s'amuser de balabare, de sakani biso nous surtout évidemment. Bon, retirade d'année à la rare. On a les amis de Cidade. C'est le comment on regarde. C'est le comment. C'est qu'il y a une sensité superposée dans ces pays. Ata batu bayete parce que terre oyo bango bazobete na vandi wana nazo ka masolo oyo zo swana bato ke tozo sepela batu baya ebele to sala likambo moko boye ezala ya bien boye mais makambo ngana sala ngo déjà na toni sa terre oyo makasi terre oyo na toni sango aller comme retour oyo terre ngai na fongola ngo ngai na fongola terre oyo ya bebe kwa liboso yo comprendre que basali na faute basali faute par rapport à quoi so ngo sala likambo na mabele ona Cidade ya randeni biso no soto sangana to sala bomoko to sala likambo moko epe samplaire so comme luka o sala likambo ke fulano boy okomo chake boy dia se ke bebe sidia makambo mona makambo boy na match boy ngai sala mate terre ngai sala penda mais nazolo ba penda na betango aller na retour. Merci di merci. Nani Chéri Bolongo Akimie. Akimie di merci. Oui. Royaume de Lobia na maso babala. Lobia ngo Chéri Bolongo Akimie. Ya solo. Mais habitene bon, solo ngo le roi confirmé c'est que c'est solo. Pour Bolongo be événement boazanga raté. En tout cas masolo balabala ka ninge salara. Yango raté. Masolo balabala et raté. Au TPB. On a confirmé première billet ouverture à match. C'est quand on m'a dit Murphy. Cidade toujours. L'équipe bien. Luanda est en plus tu vas Elanga. Moi bal ça la bien Kolongwa va toujours chiter chez Mbalakos moi tabac moi whisky nega ezalara. Et mon abatuto ba été. Pour la bateau ba été toujours pe ma dimanche à Souka ya fermeture ya moi to beta match retour. Biso be to yamba les amis de Ilo Talambote bana Cidade nega ezalara. Moi mbote na bateau ayo. Oya ngai baza ebele mais ils avaient le pèse numéro 10 en direct il y a Mikili na Luxembourg na minute de Sigaza président Désir ouais mon ami mon frère Eritua Tana Bebondongo maman abotanga Marie-Paul Bokamboyo famille nanga mobimba ba misa nanga tout wana bango na ngolo balinganga big up Naki Mukoko sola na David Wembe. Ah Naki Mukoko. Entraîneur. Entraîneur match les gars c'est bien. Yom ton entraîner bango. Et après on gagne. Mais oui, c'est bon. Ça va. Botori ka la poste. Et voilà frère là ngai. Ezaka geno absence na ine sali geno to zora relève quoi. Ah Botori poste. Même pas. Ah soka ya zone poste na ye. Ah ils ont ma poste. Ah ils ont ma poste. Ah yona ka la ba même moral. Voilà palais. Il peut jouer na ngai. Ah moi ba mbote. Na pesi ga mote. Patron c'est là. David Wembe na pesi mote mutu na ngai. Nana Youssouf. Guilherme Unitel. Madame Azade. Ah, na pesi Guilherme Unitel. Madame Azade puis madame Modo. Na pesi bena mère Abali Fanto. Toujours yo ebi. Tanga kombona ye. O maso. Mère Jackson. Ah, ya di arabe. Alinga zo 6 arabe. Azara Liban lad. Namora yi. Richard Liko, c'est déjà bienvenu Richard Liko, Zalaga na David Wembe et Rosala bien. Guilherme Unitel, bon nom mauvais. Bon nom c'est mon conseiller journaliste tout depuis bana makambo yo Zalaga kaka. Fait bonne santé. La par la grâce ça va nzamba zo batela. Présence na yo na match ya bana Luanda, les amis de Ilo na ba nonko ya Cidade. C'est lo yo Jean Ekende. Te par rapport à makambango ndenge koma bato ba ma ko memaka makambango et koma kaka to chambongo to beta match ezalaka sous loisirité mutu to akomisa nango commerce mais on ndesiko eza pena loisir nde yango oyo esalinga plaisir po Ilo pala ngai c'est mon fils Ilo penza mwana eloko asali initiative oyo esangisi bato tout ndeti biso pena bakolomboka esali plaisir à trop na sepeli donc ba bravo ebele
et continuer lisusu. Et ça a plaisir na moni batutu match eleki bien na moni mobulu ezate des autres ezate et ça a plaisir bien donc ndenge boyaki na ndenge to sepeli match eleki bien donc plaisir à trop. À la prochaine bozala kaka to ba loisir on continuer kende toujours liboso. Alors na premièrement na opesa mbote na Yanga JR Ndimani. Oh, JR Ndimani. Oh, t'es beaucoup fait la maman, tous amis ensemble, JR Ndimani, toujours ensemble. Rodrigo Maemba RM. Plaisir à trop, et même Pova, na Paris. Trésor Pindi, Trésor Pova, Hervé Kifwama, CD Lumbu, donc tellement vous ébélez. Bambote tout, ici ka bozali, bon dimanche. Ah, obrigado, mano. Mais yo zakina, okomya ndeni. Yo kanda ba poto, mutaba nini na ebite. Okomya ndeni. Na misika furumi na zana ya wembe. Journée ngolelo ekindeni. Te journée pepele kitoko, initiative ya kitoko. Toujours bomoko talaka ba massa tozo sangana tozo mona na boye, ça la plaisir. Donc tozo sous initiative oyo esalaka ka bana Luanda. Pour nous na bomoko ezala kaka donc na encourager ba master tout o ba mona ni journal elo ba o batikala na ba palais ba olanda biso donc boko na site ya David Wembe pour bolanda ba makambo tout o baninga basali o ba na mosika to de près ba o ba kenda poto na nzela Luanda donc tous ensemble to yebani donc tous ensemble quoi. Non franchement match l'équipe bien. Il a la moto pendant ces séances les chapeaux à organiser bien match na ba ami de Ciudad match pendant l'équipe bien tozela qui a beau été mais ndé balobaka nyo se bimi na surprise to se pe na match ngai ki na ngamba ilo poli eza promité mais to soutenir yeka polo ngo ata to poli tozaka na polo to poli mais polo eza kaka non est-ce que yimonda zana yimo président est-ce que ayoki soni ayoki soni te combien de billets mo ami chesi kuna ayoki soni te bo soni to yoka soni poza biso moni a police biso mais grave ezate to soutenir tina suka en sa premier mandat deuxième mandat troisième mandat tina dixième mandat to zane kaka junior de Bandal zalaka la David Wembe puenge mobimba JX Sa Majesté nous sommes dans musika grand-père JX Sa Majesté zalaka David Wembe et resala bien papi maluku bo zalaka David Wembe Koko Malega prêtre pilé le top déj on s'est exprimé Ilo Ilo si tu jouais tu raté la penalty na yo frère au moins na vie soro que yo mo remisele à mabe continuer pour nga na raté penalty on te peut singa deuxième penalty Zama pambola bino. Na sepe na loisir Angola toujours bomoko. Masola balabala David Wembe. Mbola na sepe tous ensemble. Jet Jacob qui fait grâce toujours. Balobi l'union fait la force. Tant ba bomoko na c'était que na kimia. Na sepe na bon dimanche. Pour ndenge na ngana yebika Angolais ya mbinga kala. Pour ndenge na ngana yebika Angolais ya mbinga journal lelo. Nous t'entendons au sepe là. Nous sommes là la grande famille. Avec mon cousin Patrick Maluku, Papi Maluku, toujours Iloyeo, la famille David Wembe, Chikale qui n'a pas besoin de moi, Nzamba Pambola. C'est junior de Bandala, bébé Bouchou. Oh bah le barawana, bébé Bouchou. Bah ça est la cabane, c'est moi. Junior de Bandal, bébé Bouchou. Marambo, il y a camp oh. Tellement qu'il est aébi. Ici pour la salam. Ah, camarade, on a une image. Quand maman salo, il y a un peu salarat. Glody Loa, à Saligara, 3 minutes na terrain. Il y a la chancelle. Ouais, match l'équipe bien, vraiment. C'est vrai que garçon a tiré au bâtiment rouge. A tiré maman Nabi. Et c'est pas si on m'a dit, il y a une émotion. C'est un marquage, mais l'équipe bien, vraiment. Même il n'a pas il auto, il n'a pas battu. On a 4-4, c'est pas un battu sur ça. Ah, ouais. Ok. Et moi, on a battu tout, on a ouais, la ligne Binomingi. Alors bien ligne bango mingi par rapport à David Wembe na minute au sigo to silisi na ndenge ya campo na ndenge stade na ndenge balle to silisi tozo kende sigo place oyo esengi batu nyonso balia place esengi batu nyonso ba mela bozalaka na David Wembe osala bien na bika soki to kutani kuna makamba bien za on ensemble avec vos chika toleka